Mbote 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 bana na Nzambe, mbote 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 peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na komba mamela Nathalie. Ngai boy na salaka Nzambe na nzela na YouTube. Na isusu kokabana bino bolamu na tata Nzambe o apesa ki ngai ezalaki date nazotala date na ngai. Bolamu o ezali message pour na poser na biso Félix Tshisekedi. Message o Nzambe apesa ki ngai yango le 15 octobre 2021. Bolimbisanga le 15 octobre 2025. Message au tata Nzambe apesinga pona mokonzi biso amboka na kombo ya papa Félix Tshisekedi le 15 octobre 2025. Message au ezali pona président na biso Félix Tshisekedi obiso to bengaka Fati Beton. Avant na kota na message na biso ale na kobondela Nzambe na pesa Nzambe matondo na pesa Nzambe merci na bolamu ne ali kosana biso bana bato na sena motikete na bondela tata Nzambe na Yesu kokumisa yo na pesi yo merci mokena likolo na se Nzambe na mavula nyoso Nzambe abakoko na biso lokumu kembo nyoso masanjo éternel et Dieu ezongi pana tata Nzambe na Yesu kotika moma ona maboko na Père éternel kokabwa bolamu o pesa kinga message o pesa nga pona président na biso amboka Congo démocratique na kombo ya papa Félix Tshisekedi Nzambe message otikete ekende kokomela ye na ndenge oyo pesinga na ngona zali kosala musala oyo pesinga pote na komisela ye message Nzambe ozwa contrôle na ngazwa contrôle bandeko nyoso tu bakoyeba kolanda message place nyoto bango bazwa Nzambe molio mosantu yo lo bangana lo bate présence ne la tanga pe présence ba ko faire comprendre mutu moko na moko akolanda message place ya zwami bolingo Nzambe batela mabota na bana Nzambe o bakoyeba ko beta liba coupe ko ta occasion ya kotala message Saint-Esprit soit contrôle na ngai besoin contrôle ndeko moko na moko akoyeba kotala message oyo na yo kopesa bino soso shalom 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 peuple de Dieu mbote mbote na bino soto bana na Nzambe na kanisa lelo tozali date nini bolinga na tala date ndinga kotala date lelo tozali le 9 novembre 2025 lelo on azali kosala message o ezali le 9 novembre 2025 Nzambe apesa nga message oyo pona président biso ya mboka Félix Tshisekedi oyo ezalaki le 15 octobre 2025 ezalaki na katikati na butu tikete toke na message na biso lelo message yango ezali nini na sengi na bino bandeko na nga nyonso tu peuple congolais bokomisa message oyo epa ya famille papa Tshisekedi bokomisa message oyo epa ba collègue na ye bokomisa message oyo epa ya bato ya IDPS bokomisa message oyo epa bandeko na ye o aza na numéro ya telefone ya cousin cousine na ye noko tata mwasi mama leki papa kulutu papa leki na ye message oyo boyeba kokomisa ngo epa ya papa Félix Tshisekedi ngai bokomi na ngeza mama ila Nathalie na salaka Nzambe na nzela na YouTube message ya lelo ezali nini o Nzambe apesa nga pona mokonzi biso ya mboka le 15 octobre 2025. Nalali na kati na butu. Nayoki. Nazali koyoka pe nazali komona. Nzambe alobela nga balolenge bele. Nazali koyoka na matoi na ngai pe nazali komona na misu na ngai. Namoni ange azali koleka na vitesse. Bolanda message ezali message prophétique. Ange wana azali koleka na vitesse azali kotambola azali koganga koloba na voix moko makasi ngana azali koyoka au même moment pe nazali komona ndenge ange azali koleka na kotambola na vitesse makasi azali koganga bazali kolanda IDPS bazali kolanda IDPS mais bazali kolanda IDPS te bazali koluka mutu ya Tshisekedi bazali kolanda IDPS bazali kolanda IDPS mais bali kolanda IDPS te mais bazali koluka mutu ya Félix Tshisekedi na lamuki ndenge netu na sala kolamuka na kanisa biso nyonso tu na mboka Congo le tolobaka lingala ozoluka mutu na ngai toyebi explication ya koluka mutu na ngai papa Félix Tshisekedi na kati ya sein ya gouvernement obelisanga ya bato IDPS nyonso tu o basanganaka yo zali moko ya mokonzi ya IDPS po zali korepresente mboka Congo mobima na kati na IDPS ba infiltré baza kuna na kati o balingi basala yo mabe biso nyoto to yebi na monoko na biso mboka tolobaka ozoluka mutu na ngai soki mutu azoluka mutu na elakiseni balingi ba eliminer yo bato o balingi ba eliminer papa Tshisekedi baza so musika te baza na kati ya groupe ya babenga groupe ngoni baza na kati ya groupe IDPS bazali na kati ya parti politique ya IDPS
ba infiltrer papa Tshisekedi, papa Félix Tshisekedi Béton, ba infiltrer bazali na kati ya parti politique ya IDPS. Baza na bango leto bazali bato IDPS, mais yeba ke na kati na bato IDPS bazali longo bali ko travailler na yo, ba infiltrer baza na kati o balingi batia mutu na na se o bazali ko bongisa me na mboka na molimo de GC moni nzamba moni yango tapesinga message oyo na ko komisa ngo epa na papa Tshisekedi lero ko tambola anzali ko tambola elakisi nini yo zali mutu ozo tambola ba place ya ndenge na ndenge ebele zala très attentif bakisa ko leka lisusu sécurité na yo. Parce que mission oyo nzamba apesaki na yo il faut que ndako kokisama o kosala ngo boye na mutu mususu. Mission oyo nzamba apesaki na yo oyo kosala boye na mutu mususu mission na il faut que ndako kokisama. Mais balingi batia mutu na ona se papa Tshisekedi. Bato yango bazali susu musika te papa Tshisekedi. Bato wana bazali na kati ya IDPS na kati ya parti politique na IDPS. Bazali nzinga na yo. Papa Tshisekedi o message outi na lekolo nazali simple mutu, nazali simple mwana mboka na saila kanzambe na nzela na YouTube. Oyo bolamu otikete papa Tshisekedi oyeba na kobakisa sécurité na pe oyeba susu na kokena na mabondeli pote nzambe abatela yo. Nyoso tu bazali na kati ya parti politique ya IDPS bapesaka mbote mikolo nyonso bosolaka na bango na kati na réunion mitema na bato monaka yango te me nzambe ndo amonaka mitema ya bato. Nzambe amonaka ba plan o bali ko sala na kati na nkuku contre bato yango nzambe a révélé yango ba plan o ba moko na lobi bato ya IDPS nyonso tute mais bato ya IDPS ntoso bakoti na kati ya IDPS bazali ba infiltrer kuna na kati balingi ba éliminer vi na yo balingi batia mutu na na se ndenge anja lobi bazali koloba IDPS bazali na kati na IDPS mais bazali koluka mutu ya Félix Tshisekedi. Nani na kombo za Félix Tshisekedi ezali yo papa Tshisekedi mokonzi pe ozali président ya mboka na biso o ezalaki message o papa Tshisekedi yeba kokende na kumatisa susu sécurité na makasi pe kota na mabondeli makasi po te loboko na nzambe ebatele bombo po te kende kosala musala o efale o nzamba lobaki na ngai alakisaki ngai ifu musala no osala ngo kosalema na ndenge wana tikete lokuma sanjoli ezonge pa ya tata nzambe po te ngai nasali par na ngai o nzamba pesaki ngai le 15 octobre 2025 na komisi message o ba na nzambe bokomisa ngo papa Félix Tshisekedi bokomisa ngo ba famille na ye bokomisa ngo ba collègue na ye bokomisa ngo ba camarade na ye pote aiba ko ebizwa message o pote aiba ko sécuriser lisusu sécurité na ye na kati na IDPS banguna baza susu musika te po balongo ba sala mabe banguna na baza déjà na kati na parti ya IDPS tikete message o ekomela bata IDPS nyonso te pe bokomisa yango epai ya papa Félix Tshisekedi o ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzambe mbakoko na biso abatela mboka Congo tikete nzambe akoko na biso abatela moko na bino ba na nzambe place o bino bozwami bolanda message o bolingo na nzambe protéger bino bolingo na nzambe protéger nga tikete loboko na nzambe etkamba mutu moko na moko ana sena moyo place bino bozwaki o ezalaki yango o ezalaki ya bino mwana musana tata nzambe na komba mamela jana tikete nzambe abatela bino butu malamu tongo malamu poko malamu na ba place nyusu to obino boko eba kolanda message obolingo na nzambe ebatela bino to pesi lokumu nyusu kemo masanjoli epa ya moto te meto pesa ngo epa tata mokili o akela likolo na se o akela ngai na bino o akela biso na bolingo pe na image tikete nzambe wana abatela mboka Kongo tikete nzambe ana batela ba kongolais nyoto bazali ko banga epe bazali na sena makone nzambe bolingo ne protéger biso tosengi na kombo na tata pe na mwana molimo santo nkolo na sali musala o pesa kinangai na ko partager message o pesa kinga pona mokonzi na biso ya mboka na komba papa Félix Tshisekedi na sali par na ngai na sengi na kombo na tata na mwana molimo santo amen 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 oyo bana bino bana nzambe na lingi bino mingi nzambe pa lingi bino susu mingi akolekana boza toujours na sel makona nzambe na ba ono sutu nzamba pesaki bango bilaka na ba ono tu nzamba pesaki bino bilaka atezali ko wumela ko bandone ko prière te ko bandone nzambe te ko bandone ko luka na nzambe te suka maloba na nzambe ekokisama na bomo na bino suka ba prophétie on nzamba pesaki na ko kokana bomo na bino parce que makamba nzambe eyaka malembe na tam oyo nzambe moko bongisi po etasala biso bolamu bye bye butu malamu tongo malamu poko malamu place bino bozwani bye.